Pourquoi namoni ye na ba camarade na ye na ndaka ngango. Mais namoni ba camarade ne ba bimi ya tikali pe namoni bazo seka. Nzamba e bisinga ba ninga ne ba memaki na makambo ya mulili mais zaki po ba sacrifier. Donc bazaki ensemble ba sala commerce moko ona kotanga kombo te. Na commerce wana ba coopérer ba lukanga moko. Po fongolela bango bakambo. Nzokande ye ayebite ke ba ninga ba kendaka deje pa nganga wana. Alors nganga pa ebisi bango monde boza wana faut pour na mutu moko atikala awa po travailler makasi liko na bino po bino so boko prospérité so bango 4 batala ni babi tokotika nani bon tozo amuto azali banda ko takawa te to ya na nganga obi pas de problème. C'est comme ça que ba ke proposer papa wana po yo mata o ko maloko la biso to na place moko to kendaka to me mayo on la mena comme ça loko la ngombe na boucherie on l'a sacrifié. Je suis allé prier à l'hôpital, na pasteur Abraham. Un dimanche prier ici là. Ba ko zwanga. To démarrer to comme na cheka lo bokoboy. Na bengi ndeko na ye amema kinga l'hôpital na ebisi regarde, il y a ça bolo bana tubela. C'est trop tard. Quand de to samela nzama ebisinga, on l'a sacrifié déjà. To pesika mugongo boy akufi. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Parce depuis même bango moko afaba ko lukanga ba chrétien. Pendant que basambela ki ton akomba bisinga papa nzamba zolo bana biso fa tubela yo sambela atubela na sambela bisi papa solo la bimisa pendant que wana ngana au travailler a bimisa tubela diable activé malade ako kasukolo batako molia ka munoko a se repentir te molimo wana bakesaila molimo wana bakesaila bako utiliser yé na bandenge nyoso epele batu bakufa so batundi ye okoma wandeni akoyebi so nga baninga et bon premier folongo la zemi na même pas docteur muninga ti bon so kufa amen esilia Amen. to betere suma boko date ya parole pues na biloko mususu muninga sala kango me ye na satana déjà eza musala na ye yo zo kende ko meka baluka ko na mulili ba récupérer o mbala moko sa esquisse OK oh eza baba na basiki ndumba osala wana eza vina bango satana yebi ke ye fa sala kindumba po yangwana nde vina bango yo zo kende ko ko na zembi bona meko longola yo baluka ko na butu ba yebi ke yo so ko longoli ko ya ko tubela susu nzamba ko lo mawa comme on te cherche on te prend directement ba ko échapper ota on échappé. Amnon a fait tout à cause malade. À la solo la papa naye nazobela na kata ndaku boye sa sœur na Tamara yo sala nga poto. Quand Tamara est entrée dans cette maison a violé Ndekonaï. En Israël, une femme vierge, une fille vierge, abandé ko tambola na tinique moko quand on les voit ba yebika sa vierge. Sera la sous viergeté. Tinique wana faut ba longolo. Alors Tamar connaissant ces choses, après jamais qu'on violé loi. Dès qu'il est sorti de cette maison, Ayebi Kazaki violé, Azui, Tiniko wana saline, Abouaki, Samwe Panzani ke Ndekonaye a violé. En ce moment, Absalom, son frère, ya maman moko, papa moko, na oya mwasi, Abib bon, Ndekonanga ye, Abib si Ndekonanga, ça va, Absalom meli kamboana. Webi ke sakana batu baji sakamba moti. Oko sali mabe, asali semblant. Azongelio bozo seka bozolia m'a préparé ninga obomal. Il y a des personnes qui n'agissent pas directement. Ils en ont battu sur une problème. On remercie nzamba limbisa yo mais keba. Il y a un monde vie ba place aussi au bébé nana mutu. Zalaka musika. Tu peux venir réparer comme un enfant de Dieu au sengi pardon mais zalaka musika. Vous comprenez? Amen. Tu peux te laisser ma bouche. Amen. Absalom organisait maintenant fête après quelques temps. Babonsani Makamouana a organisé fête, une grande fête. A solo na David papa, yofo ya fête, o ya pena bande konanga nyos. Heureusement en ce jour que David tindagate. Parce que s'il faut pas bomamnon na misu ya roi, quelle humiliation. On m'a dit toutes ces choses, c'est un hôtel de sacrifice. O papa na bango akende ko fongola.
Makila ya iri ezo continue ko réclamer. Mais regarde comment est-ce que les gens réclament. Koto et Memi SST, Koto et Memi Liwa. Les hôtels fonctionnent comme ça. Tant qu'il y a l'hôtel qui crie, mobali muso akoya azakine bien. Très bien. Akomika ke pana yo kombino pour faire dans la libala hôtel la bino teka mabala. L'homme change. Yo moko komi hôtel mobile lobi mais non. L'homme que moi j'avais épousé ça y hôtel. Moi singa la balaka y hôtel. Cette femme c'est une autre femme. Donc tu vois une autre personne, tu commences à demander non, je préfère divorcer que vivre ici. Oh, l'hôtel est en train de crier. Sors de là, rentre dans la vie de notre famille. Amen. Non. Si quand ça m'a épargné, amen. Brisez les hôtels, bien aimé le Seigneur. Brisez les hôtels. Ici, je ne te dis pas que après David a Bomaïri à 50 ans, mais pardon. Il avait demandé pardon, mais il n'avait pas brisé cet hôtel de sacrifice. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui souffrent à l'église. Papa n'a pas pardon à tout là. Il y a des certains péchés qui sont des hôtels. Dès que vous les faites, même si vous vous repentez après, vous devez briser cet hôtel pour être épargné. Donc il faut vraiment on se repentir, on réparer Nanzambe, on bouquet tout meloan, on tongue hôtel Moussousa Sika. Donc on est épargné. Si on a une repentance, Makambunyo so salaki, so que l'andiote et que l'andabanana. Yango moni to sana bilo Moussouzo landabiso lelo, et outi na baboti na biso. Qui pouvait savoir que Nenga Psalo a organisé fête, a préparé pour mande konaye, et ça hôtel à sacrifice à papa Nabang. Qui pouvait savoir? Même David ne pouvait pas imaginer que l'on a besoin de faire mananda kunaye. Les gens na bana, o misala na bagozo simbate. Bana ono tangisa bango na mbongo kindumba. Les gens na bana o fina bagozo simbate. Papa na bango kanga na kisi, asaka mobile na yote. Okanga na kisi kakati parce que ça na mbongo abota na yo. Boke suka kisi poli bokabwani. Lelo na bana bobota na ye. Vie fonga magata. Vous êtes à l'église, vous jouez avec les hôtels. Ce sont des choses très sérieuses. Oh, Zomona, Binosko was a banda. Boya mona kana libala makambezo simbate. Na bano sonande ko moko na yoki na modération, ça m'a beaucoup. Na combien de voitures les banda na yoki na modération.